Tout ça une émission, il faut na bimana yo. Aïb Singabon, musicien voilà. Dans un audio naé mais bon biba comme na bino po nga na luka bezte. Na luka bezte na sala amsandinge salama, musicien mi balé ba uta quartier latin. Azana na poto ayote koya. Na kuta ene pe ba bing ba biso sala te luke la biso musicien boyaza na Kinshasa. Mais niveau ba connerie mission na lobelenga au griffelenga poto ngala uti mboka boye yo binga za ki boye avant tout ça une émission il faut na bimana yo aïb Singabon musicien voilà dans ba audio naé mais pour na respect ya msala salaka na respect ya moi si na bana naé pour na poto ya salaka naé te abeta anikara ba musique a confiné ba betara ba karaoké ba interprétation mais moi si na ma tongo ki musala ki sala na respect ya ba bokilo na respect bana naé bandikoni na otanga kombo na été mais na ba audio na no so na enregistré ki a lo balanga ke fona bimana ngabo bimana nga pona nini na chronique foatité na chronique sexti donc na ko bimanoté so dans cette émission est-ce que t'as 1 million de vies tokende ni moi mabe donc ça lenga moi pas si batu musuba on a sonné tout ça ba misala on dit to ya koluka ba mibali na lobité ke ba misie ba mabe ils ont un concert mususu azape na mobile na musicien ba vivant na bango pe bien mais ce que oyo ngai zo musala na ye lokola moyen ya kosaka na basi meso ba bongote pona ndenge totangi na classe biso ba totangi na ina na ko na plateau na lobele mususu ya son na za tina ya mbete na belema nyono sa ya pona wera so to yamba rezaka po batu o sa pa musala donc il faut suka ka wana te OK okuta ina bango so ndingi za donc esala yanga vraiment passe na kuta mutum tazana ba vie na ba mususu ba CPA na makamba ko faire salaka noka ba mususu ba luba na CPA na musique na ye mais munalinga kete mutum so CPA na ye a CPA pe na musique na ye omoni kisi so zobela osombi kisi pour me la faut tanga notice so tangi notice a kisi wana bien oyeba ndeni osayelango eza bato mususu ba jaja kofi na musika bazwa pena tant ko approcher te bazwa tant ko tanga pena notice na bien te qui est Koffi Olomide yango moni mutu mususu azwaki na ndenge mobo ngai soki bazo critiquer par rapport à musique to par rapport ya vie na ebo biso tozana ba vie na biso ndinga azabo ya part ndina azabo na journaliste et présentatrice à l'émission en la canal numérique dans la chaîne Ibwakongo télévision susu musala pe na sala mutu musu alinga ningate to na sala ngai lo te so amoni ko CPA noté mais mutu mususu donc ye star nizaka Ibwakongo na habité na partir zo lo ba partir comportement confito par rapport à musique pour la biso et valoriser avant l'artiste était mais ceux qui bazui dans ministère wana bachi mutu wa Koffi Olomide parce que tangi azama ele s'exprimera bien ou la narabe mission na otala ba interview na intervention no senti mutu lo bado senti mutu azana mutu aza capable de assumer poste wana donc so bachi netinga pour ça déjà mingi obi tant Koffi Olomide atiki musique ayeba société o mona nde batu ba nde koloba des générations abundi na ba papa wemba abundi na ba papa tabulay abunda suna bana mike ba inosa bazana oka bado aza l'actualité ce que muta bon so azu ministère net ya culture et art ba artiste na biso banda si ba problème na bango eko kitamo muke Koffi Olomide papa Koffi, tonton Koffi, artiste Koffi Olomide. Pour moi, Koffi Olomide, aza citoyen congolais, le quoi ndinga aza congolaise, aza mobile ya monsinae, aza papa ya bananae, et puis aza légende. Dans le bas légende, nga mona Koffi Olomide, on dirait aza Michael Jackson. J'ai le plaisir de vous annoncer la vente en ligne de ma collection Koffi Olomide. C'est une collection tendance urbaine chic.
sera composé essentiellement de coton bio, parce qu'on a privilégié les matières qui respectent la nature. D'où est venue cette collection? L'idée est venue de My Rock Attitude, c'est-à-dire des jeunes créateurs de très grands talents qui ont été séduits par mon parcours de chanteur et qui sont venus vers moi. J'ai spontanément dit oui parce qu'il y avait tout de suite l'amitié, la sympathie, il y avait une fluidité incroyable entre nous. Je suis ravi de faire cette expérience et je sais que notre chemin est très long devant. Bana Europe, bana Asie, bana ya monde entier, bana Amérique, na bengi sibino le 13 mars oyo. Tokuta na bongo na ba point de vente na biso nyonso ezami na Paris, Marie Lafez azawana, na Allemande maman Gina Botosi azawana bonzambe zo futa na ndenga mukete et na Londres papa Polydor azawana. Na Lausanne maman Yvette azawana, na États-Unis maman Nathalie azawana. Juste pour na ko célébrer mois de la femme nabino ba maman internationale, ba maman ya Châteauroux la dame du cœur, la patronne, la première dame de la peau, l'ambassadrice de la beauté. Moi, c'est motema mon nene. Moi, c'est motema pio. Moïse à l'opposo. Pendant solaire. Éclairage public, maman Tina la fesse, maman ya crème miracle. Moi, si ayambo, oya sala mafuta, na bave d'escargot pur. Moi si ayambo oya telemela démon satan hydroquinone oya bebisa lo posono na nduta oya bebisa lo posono na bouton oya bebisa lo posono na cancer oya bebisa lo posono na non-uniformité du temps ozaka na première vitiligo nga maboko ezotela te nga makolo etelaka te nga ba genou nange yinda maman Tina la fesse alobi yaka. Le 13 mars, tokuta na bongo na ba point de vente nyonso. Oza na Paris, oza na Londres, oza na Lausanne, oza na États-Unis, oza na Allemagne, oza na Chine, oza na Canada, oza na Belgique, oza na Inde, mokili mobimba partout dans le monde, hors Cameroun, Côte d'Ivoire, Abidjan, bisika nyonso zali, ata na Sénégal, benga biso na ba numéro eza affiché, Crème Miracle et Coco Melayo na promotion ya kafu kafu, notez bien, spécial mois de la femme pour na ba maman Tina a cassé prix, 17% en réduction, spécial mois de la femme avec la Crème Miracle de maman Tina qui est 3 années. Ça te traite, s'embellit ta peau et puis ezako rajeunir le sous posonayo. Nulle part ailleurs qu'en Afrique cargo avec la dame du Caire à Bengisibino, Boya et Belé, problème na yo et kozwa solution. Yakana mikumba o hydroquinone na tikela yo. Ezala banda bo mwana. Tona kimukolo yo o na no baby te yo peyaka. Ozaka na ndeko albinos, ndeko na nyoka makana vitiligo. Oyoka mingi, osalela mingi, omona pe mingi, opakola bipakola pakola. Mais na domaine ya cosmétique, dermatologue, azalaka kamoko, l'unique, le sel, le vrai, l'original maman Tina la fesse de Crème Miracle, fait à base de la bave d'escargot pur. Akayemoko. Notez bien, réduction est à 17%. Partout dans le monde, le 13 mars, tokozalawana pona kozela bino, bobenga biso, bokomela biso, balobi bonne fête de mois de la femme na Crème Miracle. Esposo mona, esposo yoka, bomade awa toza yama Nicole Malonga. Moi si azana kibombi ni shima oya kanisi Singapore vraiment mane bino azaya kotonda azana 3 chambres salon cuisine na salle de bain ndeko mwasi pe ya mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie na Océanie lamuka na pongi tika masolo ya balabala maman Nicole Malonda apesi makambo pomade awatoza portion magique faite à base de plantes naturelles et pomade awatoza epesi solution pour na masolo ya kovandisa taille ya ba maman
volant hydraulique oyo epesaka deuxième regard. Pomade awa toza ezotondisa tolo ya bamama avec souplicité, veut dire oza sambanda. Pomade awa toza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya bapapa neti na film. Une seule référence, somba portion magique na yo, pe naturel na www.awatoza.store. Keba na basite ya pirate, bazolanda, bazoluka baiba, melu vunu na bau. Pomade Awatoza, esangisi mundele na moindo. Merci ma darling. Merci ma darling. Awatoza. Na Awatoza. Ba mama ba sepeli, ba papa ba sepeli. Yaga yaga. Manikole yaga. Manikole bakola. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission PC La Plus Please, toujours présentée par Mathieu Boncher 001, votre humble serviteur, toujours Elenga Congo et pourquoi pas la RTVS 1. Mathieu Boncher face à Nadège Iboua Congo, on va parler avec lui par rapport à l'artiste et musicien Koffi Olomide. Qui est Koffi Olomide? Qui est Double King? Qui est Songambeli? On va parler avec lui, toujours Elenga Congo. Je salue tout le monde qui nous suit. Merci à l'assistance et à Jenny Lukusa, la crème fraîche, donc parmi nous. Et pourquoi pas Tantine Gisèle, la tantine de mes enfants. Nalingari moi trop, donc Tantine Gisèle, merci à vous. Merci à tous mes partenaires parce qu'on est déjà en direct sur Elenga Congo. Merci à Kingston Sono, les boss des Pélions. Merci beaucoup à Malela de Londres, les champions, Degol Mata, les chefs de famille Kimbanse qui est depuis Londres qui nous suit, et pourquoi pas Alfred Adi Misaka, la joie Amado Pichuna Boza et Belé au Bolbaki, pourquoi pas Mathieu Boncher Tolo Belakaba icône il y a musique africaine tant que bazana no avi ne kaba Koffi moko tozarane na Congo, donc photo commissaire vina pso ya Bogar, photo pesake ba Valère parce que ba papa yumba ba Kenda ba Kester ba Kenda tout ce cas là na Koffi Olomide. Merci à mon vieux Landou Muzinga Mokonzaren qui nous suit. Merci à Léa Dimbi qui nous suit depuis Ottawa, maman sociale, la maman de Samuel et pourquoi pas tout le monde. Nadège Iboua Congo, santé boni. Bonjour Mathieu Boncher, santé kitoko et puis na pesi ba mbote na Glody Diansuka na Tracy Mbelenga na musika o bazali, merci na yo pe na ndengo porter choix na yo et pas na nga na Nadège Iboua Congo pona lobela Koffi Olomide. Voilà, d'abord Bila ya Moussala, Bila ya chaîne na yo Iboua Congo TV, Bila ya Makambu tout le monde a repé na CN TV et l'équipe boni na 2020 mobimba. En tout cas 2020 ezalaki année moko o tout le monde alelaki, ezalaki année oyo mokili mobimba, ezalaki vraiment ya roningana par rapport ya pandémie oyo et comme la biso ba activité ezalaki arrêté, mais nzamba sali biso ngolu to katisi yango to koti 2021 na bilan il y a 2020 par rapport à Iboua Congo télévision, en tout cas pendant ba kataki ba activité maram tout zaki okata na biso atobanda au travailler na travailler moi mingi na tant couronné indaki bat bavai na banda ko to travailler. En tout cas Iboua Congo télévision na mona penza ke na zape na bato balinganga bato ba sepa na msa na sala mais na suka na ko zo ba prome belé na niveau famille, donc na zaki na ba mort ebé na famille landanaki yangwana na sali presque 2 mois. Donc banda octobre, novembre, décembre, on a été dans le 3e mois, on a salaté et puis parce que monsieur Ezali, il y a invité au Toyamba comme on dit Mathieu, tant que ça la émission boye mutumso ako harmonio, ayebi ke en facilité, et on coûte même suna croix d'akoraman pour coûter au tous les mamik tuna au ba fan baza en besoin
ok contacter musicien au moins un musicien mususu net phénomène commis ok kutana musicien to kutana acteur to actrice mo théâtre to ka icône mo kaka to artiste en général quoi par mo singa bat bambongo donc pour avant dans plateau ndé vandi bo il faut penser quelque chose mususu bazo déconner makasi et nazaki vraiment déçu na comportement ya musicien moko baza moi misato na bombi ba kombo na bino po nga na luka bezte na luka bezte na sala amsandinge salama musicien mi balé ba uta quartier latin moko aza ya maison mère non dès à quartier latin dès à maison mère donc aza na poto ayote ko ya na kutene po ba beng ba biso sala te lukela biso musicien boya za na Kinshasa mais niva ba connerie musicien na lobelenga au griffelenga poto ngala uti mboka boye yo binga za ki boye avant to sa une émission il faut na bimana yo ayebi singa bon musicien wana naza ba audio na ye mais pour na respect ya msala salaka na respect ya moi si na ina bana na ye pour na poto ya salaka na ye te abeta ne kaka ba musique a confiner ba betara ba karaoké ba interprétation mais moi si na ma tongo ki musala ki sala na respect ya ba bokilo na respect bana na ye bandikoni na otanga kombo na ete menaza na ba audio na nyonso ndo so na enregistrer ki alo balanga ke fona bimana ngabo bimana nga pona nini na chroni fuatité na chroni sexti donc na ko bimano te so dans cette émission est-ce que ta ma 1 million de vies donc to kende ni moi mabe donc ça lenga moi pas si batu musuba o mona soni to sala ba misala on dieu to ya koluka ba mibali na lobite ke ba misie ba mabe ils ont un concert mususu azape na mobile na musicien ba vivant na bango pe bien mais ce que oyo ngai zo musala na ye lokola moyen ya kosaka na basi nyoso ba bongote pona ndenge to tangi na classe biso ba to tangi na ina na ko va na plateau na lobele mususu we rason na za tina oyambete na belema nyo na osaya po na we rason soto yambakezaka po batu osala pe musala donc faut suka ka wana te ok okuta na bango so ndingi za donc esala yanga vraiment passe na kuta na 4 musiciens mo ya bongo bo mekepe ko changer ba comportement et ça la bien voilà et ko ça la bien et sika ozali o miyebi donc il faut dire merci beaucoup à notre sponsor égal qui est Jésus-Christ nenga pesa biso musala to kuta na marambe belé moi na lo bapezate mais le lot tozolo bela Koffi Olomide Double King vient absolument aboka d'abord pour toi Nadège Bouakoum qui est Koffi Olomide. Merci beaucoup Mathieu Bonché na otala muke onga nazali le lo boyambinga la plateau pour na lo bela Koffi Olomide papa Koffi, tonton Koffi, artiste Koffi Olomide. Pour nga Koffi Olomide, aza citoyen congolais, le quoi ndinga aza congolaise, aza mobali ya mosinaye, aza papa ya bana naye et puis aza légende. Tant non le ba légende nga mona Koffi Olomide, on dirait aza Michael Jackson. Michael Jackson na biso ya Africa. Pour que non musique te donc Michael Jackson a kufa mais Koffi Olomide nga na tchaka na wana pour aza icône aza légende asali marambe belé par rapport à la musique ce qui bateau babotami na année 70 80 en tout cas to kol na musique na nga na benga aza docteur Abassi pour yazo ba prom na biso basi dans la mitie na basi nyo surtout a mimangolo na banzembo donc so zongi na ba concert à Koffi akala ba concert VIP no moi au senti bina ke basi to koli na ba coucou ba orphelinat ba elle et moi donc Koffi aza vraiment docteur ya basi ponanga Quadraco à Koffi Olomide mais ce que tant otala est-ce que musique na epenolinga ngo Koffi ya ba coucou Koffi ya lelo na Koffi akala so to bito sa différence ponayo en tout cas Koffi akala Koffi ya bakuku azaka même Koffi pour batu baleki pa na mingi te ba misien ba oleka ba okendeye moko a tikala musique akala kaleza kala sikeza sika
mais tout le monde a payé. Donc, Kalandé, ça dit que le loto, comme on a non, Sika, et ça dit que. Nadège Ibouakongo, clin d'œil à Jenny Lukusa, la crème fraîche, toujours belle depuis la bande télévision. Donc, on a pêché au bambo Tebele, la crème fraîche Jenny Lukusa. Merci à vous. Kofi Aba Coucou, Kofi Aba Ngobila, na Kofi Alelo, différence Ninisa. Kofi Olomide, Aza de génération en génération. Donc, série Akala. Azaraki Kofi à génération. Si à Siko Azara à génération. Donc Kofi a bien regardé de génération en génération. Pour le loso total, il a bandembo mingi au honorable Cindy Lekera Oyembeza bandi Momsusu. À ça ça la concert moko Cindy chante Antoine. Donc Aza de génération en génération. La monde a Kofi a changé. N'a été de balobara. Musique à Kalizara qui boye, musique à Sikeza boye. Donc la monde a Kofi Azara Aza égal naemoko. Voilà, merci beaucoup. Donc, la diva, Mama Riva à Londres, à Otal Abisso, Serge Ngwaba des États-Unis, Matou Idol, il y a Deborah Bofando, Navienanga, le Ferlandais, Diento Sigalo, au Barosila, le 27 novembre, Abisso, tout na You Arena, avec Double King, Kofi Olomide, mais Nadège Bouakou, oza chroniquer za munene na mboka na biso tango tala Kofi Olomide tango tala ba congolais avina bango par rapport ya musicien na bango Kofi Olomide là onini et ça la peut-être au regretter to au CP là par rapport à vina bango bon mutum tazana ba vina ba mususu ba CP na makamba Kofi salaka noka ba mususu ba loba na CP na musique na ye me munalinga kete mutum so a CP na ye a CP la pe na musique na ye omoni Omoni kisi so ozobela osombi kisi po mela faut tanga notice so tangi notice a kisi wana bien oyeba ndeni osayelango eza bato mususu ba jeja Kofi na musika bazwa pena tango approcher te bazwa tango tanga pena notice na ye bien te ki e Kofi Olomide yango moni mutu mususu azwaki na ndenge mobe ngai soki bazo critiquer par rapport à musique to par rapport ya vie na ebo biso tozana ba vie na biso ndinga azabo ya part ndina azabo na journaliste et présentatrice à émission en canal numérique dans la chaîne Ibouakongo télévision msusu musala pe na sala mutu musu alinga ngate donc na sala nga elo te so amoni ko CP note mais mutu mususu donc ye star nezaka Ibouakongo na habité na partir zolo ba partir comportement Kofi to par rapport à musique. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. De Master Beat. Mais pourquoi tu finis la réflexion? Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Mais pourquoi vous rigolez? Mais pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie, mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sont dans mon akona moi si na yo ya munene, bolé kaka pourtant yo zanzo tomike, excusez-moi. Bolé kaka toujours en harmonie, boza ko seka menga, mon sinanga, quel que soit munene nanga, awuti ko benga nangai libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. Ah bon? C'est un secret de Polichelek. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah c'est un ami tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes. Wanini contrôle technique aya na Bandala Dula avenue Kimvula 130 numéro na moi ya téléphone ezali plus 243 090 71 277
Nyonso na valeur quoi. Na valeur eza bato mosusu namona bato ye barespecte ya Koffi Olomide surtout biso bamama naozonga na koi na biso mpo Koffi mpenza abersa mitema ya basi akoloba kutu eza te donc basi ebele baloba malamu mpona Koffi Olomide basi mosusu balobaka mabe ça dépend ya motu eza point de vue ya motu mais mpo na nga namonaka ye napesaki bavaleur ebele napesaki bavaleur ebele mpe barespect ebele mpo nde nauta oloba tokoli vraiment na musique na ye édifie biso musique na ye tose retrouve na kati ezala so oke na bafete lelo eza na bapoto soko otie Koffi na otie Koffi ka basali sélection bien ya musique ya Koffi omona bato baotelema bazobina esala moi bien bon par rapport à comportement na ye nga nayebi ye mpenza pembeni te nayaka na sai musara na nga esili comportement ya moto po yeba ngo fo bo vivre na ye net oza bena bi kem su match bon chez tozala ne boy alinga te msusu osa ese ba blague ndaza boye na kosa boye te wana bongo nga nayebi kana na niveau musique to yaka concert ou répétition ou ça une émission esili donc suka kawa. Voilà, mais il faut dire quand même merci à notre Dieu, à Pesabiso, le seul Koffi Olomide. Batebele baye ba valeur à Koffi Olomide te. Mathieu Bonché, je suis là, toujours au milieu du village, sans polémique, sans problème. N'a rapport artiste et musicien congolais mon côté. Mais ce qui est vérité, c'est les photos loba, sans me nécessaire. Il y a Aimé Kunku, n'a pas Maya Vova. Il y a Clara Maya Vova. Koffi Olomide, c'est une icône. Batebele va comparer les lots. Koffi Olomide, fallait pour pas tant ou tel la comparaison pour toi. Wana, il y a la polémique à Zoba. Fallait mon place à vendre et que bako comparer na Koffi Olomide ta bien ou bien bako comparer était pour ngane na bota adasa na ngabo comparer na adasa ko bande adasa zo longa na dej po ajo ngana boti adasa na boti adasa za mo na ngai bo comparer ngane par rapport à génération par rapport à musique na album Koffi déjà réalisé album au fali no akometa na katikati na banzembo fali akometa na katikati te na ba nombre de musiciens au Koffi abimisi na mboka bato baleki na quartier la te soto chango banda ti lelo fali no recruter ba musiciens ndinga wana te je comprends Koffi aza papa fali na musique ata babu ya musique papa za raté mais fali ceux qui biso ba auto découvrir malgré les émissions beta batala lanta et moi accompagné ba sele ki binda ton bakabona ba dudu ki binda ton c'est la sala ya bango ki binda nouvelle image to yeba été mokili et découvrir fali poupa et pas Koffi Olomide ba polémique na ba wana fali kuta cancelo wana mutune te saka bato bazaka ba pembe nyona ba rolinga ba chaso Koffi le comme double king na musique ba pesa ba combo par rapport ya mambo salama babenga Koffi papa fleur papa plus Nicolas comme vieux bado babenga e quadra coran même pas zo ba coran ba pesa ba combo par rapport à événement ou salama osomona soki lelo mutu moko abengi Koffi Olomide double king pour moi naza king moi ne fali pour baza king moko papa foza na ba pete bibale baza niveau moko te fallait aussi musique na bien ngam na azo kende bien azolanda penda arosala penda lokumu ya quartier latin ya ba soldat ba bima na quartier latin osa musa na bien mais bako comparer bango na Koffi Olomide te Koffi Olomide za album ebele asali mambe belé la musique à Congo to yeba ba valeur na bango te poto za Kinshasa so katata na ngamba brazo keta ba bene ba gabo yeba ki Koffi Olomide donc tant tozana ye totala ka ma bete ke Koffi asali boy po mutu nyonso tout nzamba sala za na ye parfait donc totala côté na ya malamu totala côté na ya malamu donc Koffi Olomide po nanga na fali ba otikala ko kokate na age non Koffi am ko la fali M60 bana bazalo ko baza age fali Koffi Olomide asali makambo belé oso to bantu bando lobango awa lelo ngakutu na monaka
na so ba voter lelo o ba cha ministère ministre à culture et art ba ko cha Koffi Olomide ministre à culture et art pour az artiste ayebi eloko nini ba artiste bazana ngo besoin bat balela ato yo kaka studio ya malamu ezate na okili solomo o gouvernement sali studio mo ya munene pour la artiste mais les informations à vérifier na ebité pour notre moni en officiellement te balela ba studio ba artiste na biso ata ba peso carte ya artiste aux yeux ngwa au futi no mbongo pour carte na braza ezana ngo importance te mbongo na biso et valoriser avant ba artiste te mais ceux qui bazui dans ministère wana ba che mutu wa Koffi Olomide parce que tangi Azama elle s'exprimera bien ou la narabe mission na yo tala ba interview na ba intervention no senti son lo bado senti mutu azana mutu aza capable de assumer poste wana donc so ba che netinga pour ça déjà mingi o bitan ko faire ba tiki musique aye ba société o monande bat bande ko loba asa de génération génération abundi na ba papa wemba abundi na ba papa tabulay a bunda suna bana mike ba inosa bazana o ka bado en actualité ce que nous avons un ministère de culture et art artiste na biso banda si ba problème na bango eko kitamo muke potande ba pirata biso toyoka na Nigeria bateka ba CD ya artiste na bango $1 so ba moni o pirater eloko mo ya mwana mboka o mona msoko sa prison ba pesa bango ministre ya culture art na bango ndimta asala eloko wana ezala bongo na gouvernement na bango mais biso oleka na victoire awa 100 francs aux nzembo artiste mso ba kufa pauvre bazana elote o mona mutabeli bwe to chozana yo tout à l'heure muyombe gauche à hôpital abeli mais comme ko ça ba pele belé pour ba soutenir ceux qui za boche musicien moko na tête net eloko anuka Koffi Olomide asali ngo mona ke marambe beleza na facilité na aéroport attendre ba grâce ba mission ya biso apesa bango ta valeur te donc ozana mboka na mondo ozana mboka ba paso kaka awa ba négliger net na ba aéroport za mission et donc valeur exactement relaté mais so ba chez mondo lokwa Koffi Olomide na ba artiste ne ba obima boye biso ba on stu ba yoka Koffi o mona ke marambe ko évoluer mo mkido pona ngala mona kae aza mutu munene Michael Jackson. Donc derrière Koffi, ils ont Koffi mususu abatama muko bat ba ça ka pesa chance. Donc na katina ye, aza Koffi mususu abatama. Muko Koffi na obima. Net iso bache na obima na sens ni balongo na monde de musique ba pesa pe na koti na monde politique. A comme ce roi ministre la culture ne ba sentir bongo ya Koffi Olomide ba mona ki to l'excès temps pamba na maramso fait to pesa muto ministère oyo ba premier bela artiste engeza la réglé. Voilà, mesdames et messieurs, tout comme il molo presque na suka émission, mais pour aussi lisa Nadège Bwakungu et là mususu oyo ba ndeko belé ba bengaki ndeka baloba kenzamba linga sacrifice na obéissance. Bon retour à Zino Mpaka, mon vieux nakati à Londres wana, les gouverneurs, respect à vous, respect beaucoup à madame Angèle Nyota. Il y a Angèle Nyota, madame Ngoy, mère de 4 enfants, toujours belle. Donc, les lots monaki, Brazzaville, mon quoi, finga pena, Koffi Olomide, naba bêtise, na marambe belé, en tant que congolaise, c'est ça qui est bon. Et ça, l'enga, pas si makasi. Ça, l'enga, pas si makasi. Pour Bissoawa, to yambaka, ba musicien ya Congo Brazza, to te kozala na Doudou Kopa. Au moins nini madame Gisèle Fouy pas sa directrice na biso a programme et production na canal numérique au monde nini a mobiliser ki biso ba journaliste pour na koyamba Doudou Kopa to c'est là qui est point de presse ba c'est les ba showcase awa et puis ba journaliste presque nyo surtout ba yamba ki engelo baké to considérer bango roga auta ozala bete na chetemba omoni biso na ba émission aso to pesa ki on be formation de ba aleka na ba télévision omoni éducation et utaka déjà na ndako et uta na ndako so zo finga papa bato c'est que ya yo mo po fingaka so fingi mama bato c'est que ya yo mo kutu o finga bango lemba na sepele na acte wana te
Pour na ba boîte na bango na braza musique ni beta. Bazan ba dudu kopa na bango, bazan ba roga na bango mais so OK na ba boîte na bango mini na ba fête na bango même ba prêtre na bango braza pour ba yeba na lelo. Biso kam to yemba bango, ba fali ba yemba bango, ba papa hervé ba faire ba yemba ba kofi ba yembi bango, ba wera ba yembi bango nde komo la bango komi ko yokana. Est-ce que pendant des ans mbongo ba pesa kofi tozi lokola ata simplice bata leader nzembo pesa mbongo pesa kofi ayembe mbongo pesa roga to pesa dudu kopa bakofinga kofite salenga passe ton amone image wana salenga passe ton amoni image wana baofinga ya mama moyena lobango za depo ya mama pe ya Cindy Leker oh yo botami na mwasi okofinga te mi finga nde ya yo moko finga nde mutu ya yo moko ko finga ya mama te et puis na batu bazaki belé en plein air ndenge wana OK finga mama mutu eloko ani salenga vraiment bien te salenga pasi makasi ponga ko linga mta finga mama na ngate ape Cindy mingi po lobelma oui omoni Cindy biso toyebi tanga bando yemba na wasa ngaza mona ina bazala na ba mege 30 na ba kombe kimingai egoya bazaki batebele tant Kofi a récupéré Cindy Cindy tant sa musique ya gospel aibane vraiment makasité tant Kofi a récupéré Cindy Leker honorable Cindy Leker abanjo yemba tala ndenge nini Cindy ayebana ki mokili mobimba tala Cindy malgré tang na ina yebi ko bongisa makambe belé mais Kofi pe a contribué makasi na carrière à Cindy babima batebele bazali ba mikwapin c'est babimi bazali ba mikwapin na ba viki batebele to mona bango susté bakenda meje wana aza susté aza susu na musique na biso musique profanité a comme une musique donc Kofi encadrer Cindy bien et on moti lelo Cindy a regarder bande so moni azo yemba isa pamba te batia directrice artistique na groupe pour arwana atangeli yango mais moni pratique hein ils a l'homme sous terre de l'homme sous mais ce qu'on pratiquer aroya atangeli et puis na mayeli ya Kofi olomide coaching na yezo yemba na mais faut ça la boye faut que ne boye ngomoni Cindy aza toujours na top parce que mutu ndenge wana azana bana na ye azana madame na ye aza ya baleki ne ba respectaka yo va noka beto yebi ote soko utaki wapi so lingo sa la buzz so lingo sa gaz na komba Kofi olomide finga ya mama mi keba faut botika bloc ndenga bo finga raté bo finga raté so likambo ezali to peto te mutatinda ki oluki mutu bo olobi sentiment sunga monde émotion mbali bo samona Kofi amona fula ndengana na te so émission ba beta ba conseil ça ba plein de episode ba beta ba kuna. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, on est presque à la fin donc merci à tout le monde donc c'était Mathieu Bonchier face à Nadège Ibwakungu photopé saka respect na artiste et musicien ya mboka na biso. Ko la vidéo aux finga au publier monde entier ils ont vraiment respecté ba musicien mambo ya politique était la rabangote ya yembenze mbazwi caché na c'est tout donc ils ont vraiment propreté mais peut aussi ça parce que ba signaler biso temps c'est coquille le 12 vendredi oyo Fabrigas Maye Swazo Bimisa Nzembo na ye et déplique pomba pazo boaka. Est-ce qu'il fallait babimsaka date moko coïncidence bango pe bakoma o afingi o lobby boy bona ebité ane mosoko lo ba papa. Merci beaucoup Mathieu Bonché avant de répondre na mutuna na pesimbo te na mutumota abiso depuis Paris grado c'est qui a la liambi mobala mapeka carré soit la ti veste ala ti la coste ala ti chemise ça dit mapeka carré na peso bambote depuis Paris place aux arts omoni e bandaki awa e pa ya Fali Poupa bimisi tomoni wata pa bimisi Ferry abimisi Cindy pa bimisi les mêmes dates wana pour mes amis ba mi bali mo fait faut plutôt pesanaka
tu ba gaz ngana yo na leki muninga rendez-vous na bafle na ebité soki na chaki data ngoli boso soki za maestro Fabro soki za déplique pomba ne ça dit bo bunda po bino su ba la maison mère bo laksa biso formation bozo pa ngia makanda wera so na date bocha le 12 wana biso pe toza to saka musala to tambola to yeba nani na date wana ya le 12 wana apesi makambo. En tout cas merci beaucoup Mathieu Bonché na apesi bambote na madame Gisèle Fouy ota biso depuis quelque part bambote belé na Jenny Lukusa la crème fraîche ça dit fraîcheur wana na ebité ko mala ba futé la rombongo faut futé la rombongo Jenny Lukusa na pesi bambote belé na mona otanga ko mona grand frère na nga propre Gento Sigalo ah OK en tout cas tous à chaîne habite donc madame Gisèle Fouye madame donga libanga nanga pété boy il y a Jenny la crème fraîche bon c'est sérieux mais yo za la douce toujours belle la métisse noire de la presse congolaise azat chocolat partout madame Gisèle Fouye chocolat mais la forme à moto vous allez bien toujours belle juste faire un coucou na ba fan non c'est ya Elengia Congo ya Glody monsieur la Glody Dasukale Kinanga Moko na Tracy alors merci Bakongo pour tout ce que tu viens de dire hein faut qu'on soutenir l'artiste boy bon c'est bon boulot merci beaucoup na limwe en tout cas merci beaucoup à tous na plateau na biso canal numérique merci na Blaise Ntela étoile d'état depuis Belgique merci na ya Willy Miansi les grands DJ na Kobosa na Ote Doudou Chelumbu prêtre lingwala depuis France na pesio bambote belé et puis na pesusu bambote na mon grand frère propre Gento Sigalo ya maman Odette na pesibino bambote sika bozali merci na Mathieu Bonché pour na sacrifice aussi et puis na pesi bambote belé na yemoko le quadra Koraman double king atanze munem hein banti mo belé na yé betata moko est-ce que ngaza voix Cindy tu veux dire yemba even nzima opena okango belé basi yangana yo yozala kyoloba oyezwingezwiyo lobi ozala kyoloba bongo oh kasi lelo pourquoi ngana pasi ozate ba changer ng'adresse chez papa nogoni donc voilà mesdames et messieurs on se retrouve la semaine prochaine merci à moi-même Mathieu Bonchier et merci à notre site qui est Elengia Congo merci à Gento Sigalo grand frère propre, Matou Idol et à Deborah Bofando, et Badi Vegas Nagaz, merci à vous, merci à Kingston Sono le boss des Pilions, Alfred Adi Misaka, respect à vous, Madame Chichi Chibola, beauté plus l'argent, et pourquoi pas les Adimbi Maman Social, merci à la joie Amando Pichuna, Nabo Sanité les millionnaires, Arsène Toya, Francis Mavipi, et Guélon Mavipi. Na bakisi na pesi musicien na biso morazoya awa na mois ya mars soleil wanga en tout cas tozo zelayo déjà je ne peux pas vous aider tozo beta betonda ana canal numérique il est bien tozo la point de presse ya munene tozo le représenter biso presse album et putain na monio na moni wadon fumu rumba no pesa bien to beta betango donc merci beaucoup Mathieu Bonché to kuten pour merci beaucoup et moi aussi je salue tout le monde merci à Mireille Lutemuka petite sœur propre et à Patrick Image lauréat Mibali tout Yanji les Patrick Image respect à vous on se retrouve la semaine prochaine toujours avec Mathieu Bonché et pourquoi pas votre émission PC la plus faut aider les artistes et musiciens congolais à condition à la respect et puis reconnaissant on est là pour ça merci à Christian Manza derrière la caméra et pourquoi pas toute la RTVS1 à la prochaine bye merci.